pona ngai mutazo kocha mobulu eza Bishop Albert Kakenza yende mutazo kocha mobulu na kati ya RSC Congo. Nini oza ko reprocher na ndeko na yo muninga na yo pasteur lokola yo Albert Kankeza nini penza reproche na ko reprocher zali ke mbeli amino mibale double face bon malabo na télévision ya lobibo maintenant Général Sony a commis ko dénoncer batu musu baza na kati ya RSC o bakenda na kati ya Flammation tala shiko ba kombo ya comité toza na Kinshasa natangelo rapidement omoni balobi concernant le comité restreint de suivi mutuka kam mokonde azamulubate Bishop Mapasa Baolimo coordonnateur le reste Monseigneur Moïse Chibumbu coordonnateur et porte-parole Bishop Ben Loabeya coordonnateur adjoint évêque Israël Kabamba secrétaire rapporteur apôtre Geneviève Kaïba secrétaire rapporteur apôtre Andem Bikaï chargé de contact Bishop Christian Dala questeur pasteur Lilou Samba questeur adjointe évêque principal Kajamar Kapafoule évêque Grain Kankenza Monseigneur Coroner Changa bon tala na comité ya église ya réveil à Kinshasa représentativité zalité na comité 11 personnes hein tout na diba luba tout moko yo moko réfléchir ba mususu ba komona ndengeni sikoyo maka donc RSC est comme le colon dirait ils a parti cher il y a Kakenza, il y a Bishop Kakenza. Voilà. Donc vraiment, na bateau toté yaka, na bandimi o balanda biso, na o bandime la yesu na banzela na biso, mais les lotos zo tia bango wapi. Di kuka kambala moko parce que alobaki ke na kati ya présence na kendaki na zui et l'autre côté na tikika masuba nanga, c'est tout un problème. Non, c'est un message non. Mais avec Sony, oh. RSC pendant toloba vérité. Pendant 21 ans, Oyo ya Sali en tant qu'évêque général, il y a RSC. Voilà. École Batongue Zawap. C'est ça. Hôpital Batongue, même à ta centre médical les Zawap. Voici ça, une belle dame. La beauté du Paris, Tabou Fatou. La Paris, grand prêtre, Ando Martin. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et puis si Bamboula, c'est la cancela. Boyo Balanga. Anto Mabiala. La première dame de la Cameroun, Chantal Dia. Mon balai de Mikili, Alobaki, Akeko Bokiselanga, Esikana Belao. Maman Wivine, Moleka. Yemei, honorable, Papin Piana. Quand il y a RSC, l'église de réveil, il y a RSC. Voilà. Parce qu'il y a la confession religieuse. Voilà. Donc, quand il y a RSC, et Tikaliga Mouké Batia cardinal. Oh. Donc, Tikaliga Mouké Batia cardinal, et Tikaliga Mouké, d'autres doivent pas prendre il y a l'église de réveil. Pourquoi? Parce que Bilo Kwanengwana est la normalité pour. RSC. Il y a RSC plutôt. Bah, dissection, ce sont les canaux tour, on a tous les là, c'est nous ou bien comment? Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Merci beaucoup, chers internautes, et bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vitesse au Wapina Nenga Moukete. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission Tosolola avec votre humble serviteur Héritier Iboula. Moi, Nantsukana Bangonyo Sovalobi Mouyaka Solo Solo. Donc, ça dépend de l'heure à laquelle vous me captez.
partout dans le monde entier. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Maramouza Oleka, na l'église à Congo, Makambo ba pasteur à Congo, bazali ko sala, c'est vraiment déplorable. Et ça la passe pe mawa to moni boulou yeke koti na kati ya communauté église de réveil SCC, donc to bité mbutu oyo e uti wapi parce que ba politicien ba komi ko corrompre voire même na ba pasteur parce que on sait très bien que non auparavant on attend à kala ezalaki que ba pasteur plutôt ba homme politique ba ndeko consulter ba pasteur, mais aujourd'hui comme différent ba pasteur ne ba komi ko sala bloc ko kende ko luka ba politicien. C'est pour cela moi héritier ibula na bi que vous êtes belé boza kozela mabanga maman Rosette la fleur d'Ambo yende mokonzi quoi mon patron, donc je te salue là où tu es, champion wadon le tout puissant depuis La Rochelle, pourquoi pas à Beloti Ilunga la grande dame na kati ya lufu wana auberge kitoko ya kolala et pas à Beloti Ilunga la grande dame. Je vois directement receveur adjoint les douaniers les plus célèbres 3 heures la magique à Loti Salong et Lufu Kenda à Simbela biso lufu wana place au Magambeza quoi. Merci beaucoup na mon président Bruno Lobi Kambonga propre, Sandra Wangata maman na petit bon junior. Merci beaucoup donc bateau nyonso boza Rolanda bro sepela na mokola lelo l'émission kitoko. Je reçois pour vous l'évêque Chirotinon, papa Oasolara bien à l'Obarati Toko, que j'ai dit directement. Bonjour, papa Chirotinon. Bonjour, bonjour, héritier Iboula. Bonjour, bonjour, à notre père, Oazolanda, Tobakolanda, émission, na Etandomoke, Nzambe, Yalola, Apambola Bino. Bonne santé, papa. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup, papa. So, il te pousse à Niboso, parce que Olobara Masolo Titoko, Betara Masolo Titoko, par rapport à Maramoza Oleka na l'église des réveils, to moni boulou yeke koti na kati église, pasteur, to ebite pona yo. Maramouano et Salati Onengini, to moni kuna partage koti entre comité et SCC. Partage côté Batumuso pour Dodo Kamba, Batumuso baza pour évêque Sonika Fouta na ebité papa sur ces oyambaki d'information na comment. Bon, les Kamango vraiment eza sala soni mingi na kati église de réveil. Pourquoi? Parce que nga kutu na d'autres na nous Dodo Kamba te parce que Dodo Kamba ba tie kotia. Donc église RSC tout le bas RSC. Voilà. Donc RSC est comme le col on dirait ils a parti cher il y a qu'à 15. Il y a Bishop qu'à 15. Voilà. Donc vraiment na bateau toté ya kana bandimio balanda biso. Na bandime la Yesu na banzela na biso. Mais les lotos zo tia bango wapi. Donc ezali kamoko e pesi passe peso pesa passe. Alors ngai pona nga nazomona ngo vraiment on dirait que na kati ya RSC, l'église de réveil, il y a RSC. Voilà. Parce que la confession religieuse. Voilà. Donc na kati ya RSC et tikaliga muke batia cardinal. Oh. Donc tikaliga muke batia cardinal et tikaliga muke d'autres doit pape na kati ya l'église de réveil. Pourquoi? Parce que biloko ndengwana eza normalité pona ngai mutazo kotsa mobulu eza Bishop Albert Kakenza. Yende mutazo kotsa mobulu na kati ya RSC. Avec sûr qui non expliqué biso a kotisa des ordres. Oui. Nalobi a kotisa mobulu a kotisa te ma kotisi mobulu. Pourquoi? Parce que hier a travaillé a sali mandat na pendant 21 ans je crois. Bon a sali mandat na yewana pendant 21 ans baba tchakaye et tango c'est sili. A zui Général Sony comme dauphin na ye. Voilà. Et puis Général Sony a l'équipe na pouvoir. Voilà. A zui bâton. A comme évêque général. A bandi ko kumbela masolo ya RSC. Voilà. Directement Bishop Albert Kakenza yé pas sali clic mususu bake kozwa bake ko tia Dodo Kamba. Est-ce que c'est pas longoli Sony? 5 ans non te côté. 5 ans ne kokite face à la mandat na ye. Voilà. Est-ce que na kati ya ba mandat oyo Bishop Albert Kakenza sali? Est-ce que il y avait pas des habits? Voilà. Ma bezala quitté. Est-ce que yebaki na kotambola malam? Yango zomona RSC pendant toloba vérité. Pendant 21 ans oyo ya sali en tant qu'évêque général, il y a RSC. Voilà. École batongi zawapi. C'est ça. Hôpital batongi même à ta centre médical les zawapi. Pendant 21 ans, est-ce que mbongo quotité? Hein? Parce que l'évêque général a traité directement
na l'État. Parce que les institutions. Et tant qu'il y a géré dans 4 institutions, même école, pas ma même école primaire, il y a RSC Zawapi. Exacté. Même centre médical, Zawapi. Hôpital Nini Batongi. Exacté. Mais tant que yo sali mandat na yo nyonso pour la ngai mandat nyonso ya Bishop Albert Kakenza. Eza échec. Eza échec à Makasi. Eza échec à Makasi parce que même ata lopango moko bakoko soma balobi ke to tongi cathédrale moko eza wapi. Exacté. Exacté. Mais soki to lo balelo to mona centenaire. Eza wana eza ba missioni. Hein? To mona basango. Tango bazolo bakio basango baza batonga. Baza na basal. Voilà. Batongi l'église ebele. Oh le lope réunion tala soki ka église de réveil. Et zatan mususu na conférence moko boto kenda wapi. To louer ba salle de fête. Voilà, bo louer ba salle. Ya ko louer ba salle de fête. Est-ce que tu es capable d'être une église de réveil to tonga pe ba salle de fête? Mais si tout au long il y a ba discussion ezoko réunir wana na kati ya communauté ya SCC wana. So to yebi il y a RSC plutôt. Ba discussion ce les kana tour wana tozo wela ni bozo wela c'est ni ou bien comment? Non, au moni et Nalanda qui est général Sony, Aza pe moto na linga mingi, et puis Bishop Albert Kakez na linga ke pe mingi. Mais loko nde bazo sala, fallait batika avec Sony, à ça la mandat pendant 5 ans. Voilà. Peut-être qu'il a une ambition bien, alinga iko biselo comme malam. Mais di kuka comme malamoko parce que aloba ki ke na kati ya présence na kendaki na zui et l'autre côté na tiki ka masuba nanga. C'est tout un problème. Non, c'est un message. Mais avec Sony, oh, tant que tu as une présence à l'objet, tu as mais tu n'as pas suivi l'émission. Et ça, il est qui n'a pas. Abina, les cas qui kuna, Nazala qui kuna na réunion, na Zumbongote, peut-être bozo taxengai, à l'objet na sens, bozo taxengai qui na Zumbongo, baninion, na Zumbongote, poto qui sa Ronsa Malone. Et le coca ganga na tiki kuna et daki masuba nanga parce que na melagi mai mingi na subi 3 fois. C'est tout un problème. Voilà, mais c'est tout un problème. Misrokota la que non via division n'engaza rokota. Pourquoi avec Albert Kakenza ligné que non? Parce qu'il y a déjà dans le pouvoir. Tu as le pouvoir sonner kafuta. 5 ans on te côté. Comment ça va pas décision na RSC ba kende ko consulter le pourquoi? Kasi yango na lobby na 4 églises de réveil et tigaliga muke to bimisa cardinal. Et tigaliga muke to bimisa pape. Donc pape il y a église de réveil à comment? Non, ce n'est pas normal. Ozomona que déjà to baby si mutu ya bandimi. Donc bateau toté ya bateau bandimi la kabiso. Siko biso moko tozo potana ti na ba niveau oyo. Et les autres les kanaba télé beaucoup que soit prophète Dodo Kamba bazui sali sacré naie donc batié avec général il y a RSC mais tandis que général Sonia Zanan mais les autres babi que non Dodo Kamba a financé a pesi bambongo ne peut pas tirer na lobby ko financer ou pas na problème l'angezali fallait batika général Sony à ça la 5 ans naie ceux qui a travaillé malam ceux qui a travaillé mabé et zaka ndenge ba même conseil de sages ezali toloba collège des fondateurs ezali ba osala ba kosala réunion et puis ba tali que non travailler malam ba sali vote na vote n'est pas imutabi maka mais bo sali vote té du coup malamoko bo écarter par rapport à quoi langage na yeza malamu te mais balobi paraît que non avec Kakenza lobi que non o yeza tango na bango tribalisme yango na landa ki une émission général Sony a lobi que baloba ki na ye balobi pourquoi yé aza Katange pourquoi a commis avec président or kezali régime ya Baluba non ngala landa président la biso Fati alobi aza ni président Baluba ni président ba Congo ni président bangala azali président ya RDC donc ba guerre tribale wana e kotiti na kati ya makamba nzambe mais tozo kende wapi c'est ça tozo kende wapi que Dieu nous aide tozo kende wapi siko tote ya bana nzambe nini mais si avec Chiro Kinouani via marambo ya politique à Mboka to monaka kalezalaka que non
Mobutu kuta va sala likama bana ko consulter ba pasteur ba sala nzambe. Mais aujourd'hui commis dans commis qui a des commis différents. Ba pasteur ne ba commis ko luka ba politicien. Crédibilité ba pasteur et baby. Crédibilité va pasteur et baby pourquoi parce que même si tu côté zongi na katia Bible voilà hein dans la tango nzale zalaki na katia Samarie nzale koti na katia Samarie et puis roi ataliba si oyo bazako li basali kindoki ya kolia na bana roi atali na alobi ke mosakoleliza za na katia il faut na kende koluka ye aloba quelque chose voilà. Nda kende kolukai et Élisée a kende koloba ainsi parle l'Éternel à lobi na kombo ya Nzambe pe abondance kotaki na kata Samarie. Cela veut dire roi o yaza un exercice a kobanda ko consulter basai na Nzambe a ko consulter basai na Nzambe pour na bonne marche ya mboka. Cela veut dire mboka tango ba konzi baza ko tambusa yango et bazalaka donc en collaboration avec les hommes de Dieu voilà. Et bandi les lotés mais biso mboka ezaro kufa y compris basala nzambe bazana kati bazoro boma peuple congolais mais yango e monaniti mais oui yango e monani to lobali so ni to so suna na sika otokolo bateke o to batami bote voilà. Donc ngana zana kati ya RCT oh tina oloba na zana kati ya RCT na zana kati ya église de réveil mais ngana na kati ya confession na ngamususu omoni tangu bango ba bua kisaka loko ndiye ba boyaka NRC voilà. OK NRC lelo NRC muteo sa biloko wana non Ozomona tala boye évêque général évêque président pardon Denis Les Bangwana bazako potana na pasteur Kiziamina. Mais ce qu'on a nyoso ba débat ou uti ko bima ensuite to pesa pe Denis Les ses raisons via lo ba to zongi siko côté to pesa Denis Les ses raisons. Voilà. Donc évêque président Denis Les donc l'homme d'Enzondo n'a to pesa raison. To pesa pas banai ko ba makambo. Abane yazala kana ye mutapolele polele ye tangu likambo yale azolo ba polele ya na batu musuba ndima kiete ya na batu musuba finge na ba media ba finge na internet mais lelo regarde maintenant makambo bana koloba yango to komi wapisco okay. Donc et pour na ngana zoloba église de réveil terre baluka terre d'attente toza na posa to mona ba scénario wana nyonso te bazo wela nini seni bo ba tia mutu na kata seni parce que za temps ya réveil non il faut ba fanda ba solola ba luka terre d'attente ba bongisa toza ba na Nzambe toza ba sai na Nzambe il faut ba luka terre d'attente ba fanda ba solola ba yeba na ko bongisa nyonso les linges sales se lavent en famille mais na ko bomala bona télévision ya lobibo maintenant général Sony a commis ko dénoncer batu musu baza na kati ya RC o ba kenda na kati ya flammation et puis na ba misusu o to monaka ke o ba misu ba ngomo ba s'autoproclamaka ba père de réveil que ba kota pe na kati ya partie secret de la Bible voilà maintenant ngala zo bengango donc héritier ibula nazo bengango le temps de Dieu. Nzambe abandi siko kotali sa misala abandi kotali sa ba vrai serviteur na ba faux serviteur parce que kotala pe na musala ngo ya Nzambe ope ba faux ba koti belé ba tu vois même tina poto au moins pasteur mo bazo teka ba pomade moko boye a teka ba kisi moko boye on a resela on ba prière après cela sur melo robota tala ba mambo mo sala ma pasteur kasi yango na lobite donc ba faux ba koti mingi do ba bikoro ba koti mingi na kati ya évangile babikoro bakoti mingi vraie parole tika lisote bokomiga ko non salabo ko sukula ba mama batumitaka la ko salabo na ba partie intime on les a délivrance c'était prêche la parole de Dieu c'est ça batindi bisoto te ya liloba na Nzambe et mutakobika kaka na kwanga te mwe mutakobika na liloba ya Nzambe mais tala siko lelo ba fo ba koti belé na kati évangile voilà yango est comme temps de Dieu Nzambe a commis ko bimisa bango et c'est pas encore fini il faut continuer ko bimisa bango tina misisa parce que Nzambe alinga restaurer l'église au Congo.
Voilà. Merci beaucoup na baignon so bazu vraiment temps kolanda biso balobi les bonnes choses ne dire jamais. Vraiment kende vraiment na souka émission na biso papa Chiro Kinwa ni bat bazolando partout dans le monde entier par rapport à la guerre aux anakata RSC et tant que évêque pasteur conseil nini au tu copé ça passe on a dit frère Patrice Alobi abibiso ba passer musune bazawana bazowela bokonzali kolote ba moment où la plutôt couronne bana pour ça ba couronner na pesi raison voilà na pesi frère Patrice raison malgré comme pasteur mais tobenga ga frère voilà donc il a pesi raison voilà donc bazako wela bokonzali kolote voilà bazako wela couronne. Parce que Bible et lobby cherchait tout d'abord le royaume des cieux. Voilà. Cherchait tout d'abord l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est mettre la parole de Dieu droitement divisée. Voilà. Donc, de gagner les âmes perdues. Voilà. Mais les autres, comme Nazala, évêque général, Dieu n'a pas besoin de titre on a archipape, on a archimam, on a archevêque. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça, titre, parce qu'on est dans le titre. Il y a 5 ministères, Moutadali, parce que Bishop Kaken Zaza, pasteur, Sonia Zali, évangéliste. On est dans le titre. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous avons pour ça titre, on a tonga, évêque, maréchal, on a maréchal, RDC, Dieu n'a pas besoin de ça. Nous avons pour ça titre, on a les jours où tu vas mourir, les jours où tu vas mourir, mais les jours où tu vas salé makambo à lingate ou bien salamate na vina muta kufi ba la tie voile abalela yoapi. Hein? Mais ça, pourquoi passer? Ça dit à quoi? Car si mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Moutazata mon Christ, tu as yébagata yesu, tu as yambagata yesu, mais les jours à Koufi Balati mon Christ dans Mouinda. Donc, non! Mais ce que papa bato tout bazolanda yo partout dans le monde entier na bana nzambe mususu bakomi ko bungisa boyambi na bango suite ya makambo eza koleka surtout ba o bana poto baza kolela na mai na miso ba pasteur ebele ba bungisi boyambi na mpona mamotali politique mboka na ebité tant que papa oza homme de Dieu sérieux ba te belé ba sepelaka na yo na ebité conseil nino roki ko pesa bato bazolanda yo vraiment na lingina loba kutu avant na kota na loba na répondre na question na yo au monde loko ezo sama l'église de réveil bien que na ba confession lokola RSC NRC biso nyonso to adopta régime moko épiscopal yango zo mona bevek bazali donc mais mu colonie to mona basango baleki na télévision ba bani ko boya na ndengwa Ozomona sika tozokende. Donc ngala kokolo bakaka na bana nzambe nyonso bana notre père o bazako landa o nyonso baza ba mitema na bango zoki à partir ya ba caractère na biso o ezoleka na niveau ya RSC vraiment bobungisa boyambi na binote eza temps de Dieu nzamba komi ko bimisa o ya ye nzamba komi ko talisa o ko se confier pa ina nani. Donc vraiment bobungisa boyambi na binote kotia motema epa ya mututé parce que Bible za koloba na mokanda ya Psaume 143 verset 2 Bible za koloba David azoloba n'entre pas en contradiction avec ton serviteur car ni n'est juste Congo nini oza ko reprocher na ndeko na yo muninga na yo pasteur lokolo yo Albert Kankeza nini penza reproche na ko reprocher zali que mbeli amino mibale double face au mon akati na vie et c'est Azamuto je le considérais comme mon ami comme mon frère parce que depuis bon na biso to tel que on a problème té dans on est collé kana 97% ndé ba menacer pasteur apôtre Katotola Jean-Marie balobi omoni Sonia za Katange pouvoir ezabiso baloba otiki pouvoir ekei Azamuto mokolo aza environ 70 ans bon même n'inquiète pas naïe donc Albert Kankeza zamuluba na koki koloba aza siko na configuration ya sikate na ko solo komoko ya mibale hein
ce qui au Otala. Ce que mon document, et ça document, il y a le 26 août, n'est-ce pas, 2020. Batindeli Ango, secrétaire général du ministère de la Justice, garde des Sceaux, pour n'akoyebisa bango, moi gouvernement basali a suivi le temps qu'engai sinon bango na za mesure conservatoire, n'est-ce pas? Botala chiko ba kombo ya comité toza na Kinshasa, natangelo rapidement. Omoni balobi concernant le comité restreint de suivi. Mutuka comme Mokonde Azamulubate, Bishop Mapasa Baolimo, coordonnateur. Le reste, Monseigneur Moïse Chibumbu, coordonnateur et porte-parole. Bishop Ben Loabeya, coordonnateur adjoint. Évêque Israël Kabamba, secrétaire rapporteur. Apôtre Geneviève Kaïba, secrétaire rapporteur. Apôtre Andem Bikaï, chargé de contact. Bishop Christian Dala, questeur. Pasteur Lilou Samba, questeur adjointe. Évêque principal Kajamar Kapafoule. Évêque Gren Kankenza. Monseigneur Coroner Changa. Bon, tala na comité, il y a église, il y a réveil à Kinshasa, représentativité zalité, na comité 11 personnes, hein, 10 baluba, tout moko, yo moko réfléchir, ba mususu ba komona ndengeni. Sikoyo makambo. Et puis na makambo nyonso za na bénédiction na ye, parce que na mikando basali sikoyo, ba ko selo ko moko te sa ko consulter. Sikoyo. Donc, aucun vivant est juste devant Dieu. Donc vraiment, bana notre Père, ayez confiance à Dieu. Donc ayez confiance à Dieu. Bobungisa ko yambina binote likoloka ya de la page ya batu moko e salami. Bango ba koleka, mais l'évangile est kotika la koleka te. Donc bobungisa boyambina binote, bobonde la mingi pona ba papa bandeko oyo ba kotisi moi de la page. Bobonde la pona bango nzambe aleka na ko teya bango lisusu na nzela molimo pour baluka terrain d'attente RSC et comme malam. Open à kokoloba na niveau ya RSC. Après ça on peut conseiller directement. Nzambe ngana kokoloba boy. Tolingi bino mingi. Mais eloko bozo sala. Ezo fingi saka binote. Ezo fingi sana biso nyonso presque corps du Christ nyonso. Donc corps du Christ nyonso tozana il y a ko finga ma partout, tozaya ko tonga ma tozaya ko cholama. Donc vraiment na osenga côté ya parti ya Bishop Albert Kakenza o baza na dodo kamba na monagi ba na pas à côté kuna. Bon il y a dans la plateforme na ye za a mec plateforme a mec ali mais avec quoi assister. Donc na osenga na RSC na kosenga vraiment ba parti nyonso mi balé parti ya général Sony et parti ya Bishop Albert Kakenza ba solo là ba yokana parce que bana nzambe bazaya ko zoka partout dans le monde bazaya ko zoka or que tozongi sabango la kata bonzambe et loko zo senga wala kaka boluka terrain d'attente bino moko boluka terrain d'attente parce que na yebi que mutu soki alongwe ata kutu président Soka Longwe, tout le monde qui est président, Oya Uti Kolongwa, à Kenya comme sénateur en vie. Voilà. Donc, n'équipé Bishop Albert Kakenza à Longwe a commis nakati ya conseiller nakati ya conseil des sages. Mais si soga commis pape, a commis cardinal, on la place Makamango Zebem. Donc, les années ko bafanda ba solo là, ba terrain d'attente. Batika Sonia Silis a 5 ans à ye. Donc vraiment on a la kokolo bayangwana bana notre père na pesi bango mbote nyonso mbote mingi e pa bazali nzambe a consoler mité manabino kondi manabino bungate. Donc pour un numéro de téléphone na opesa te. Oh opesa te pour ni papa. Numéro de téléphone na opesa te ce que lingo rejoindre nga benga héritier ibula ne yé a comme sa message. Na numéro de téléphone nga na kopesa te. Donc bambote pasteur après ça ne mbote ma bangue dans la raté na pesikaka bana notre père nyonso sika bozali. Voilà. Donc bana notre père nyonso sika bozali na pesi bino mbote. Voilà, merci beaucoup na ba nyonso bazi vraiment lolaka ya kolanda biso na matalatala na bino na banda kuna bino na ba téléphone na ba machine na ba télévision place wapi bozwa même si na banzela ba avion bozali kolanda biso en tout cas les bonnes choses ne dire jamais. Je dis merci na ba nyonso bazi vraiment te kolanda biso bo continuer toujours ko s'abonner na Congo Température TV hein. Soko s'abonner, moi mila mon like,
au s'abonner, ok kuna, au liker, au compiler mon message, au ça la bien moi commentaire, moi remarque et ça la bien mis ko fingate. Comment remarque na ozomona na ta chaîne et que ça va bien. J'ai dit merci à maman Rosette l'affaire d'Ambo. Pourquoi pas le tout puissant, le tout puissant, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à 3L Magique et Lotis Long Ilunfakien d'Aérosien la Taylor. Merci beaucoup à Beloti Ilunga, la grande dame Nakata Loufouana, auberge Kito que ça on a Loufou sur komi. Tu n'auras pas à Beloti Ilunga Baroumé Mayo tranquillement pour là la Kimyanyoso. Merci beaucoup na mon président Lotis et plutôt mon président Bruno Loubi Kambonga propre Sandra Wangata maman na Petit Bon Junior. Pourquoi pas Ebroli 10 à match, pourquoi pas à +1 Junior Massang, mon ami depuis les États-Unis, je te salue. Yannick Afumunse qui est papa na Brian na Motema Dorka Senzumba. Félicitations à vous na mon ami mariage coutumier na civil vraiment les gars qui toko na moni ba photo en tout cas malola apambola couple na bino marama malamu et continuer na kata Orion na mboka kitoko place bozwami. Je dis encore merci na baignon sobalingaka héritier Ibula la reine de Grenoble Belleville tout à la Motema Dadi Moma à Moussenza Zate. Merci beaucoup na Rabbi assistance, merci na assistance papa lobi mabangi Zate. Merci beaucoup na jeunesse nyonso ya la mère puissante de Dieu en tout cas on est ensemble d'être toujours liboso na volonté ensemble. Merci beaucoup na Mouzé na sima caméra Mouzé jusqu'à là on aura +1 +3 +1 Zate. Baba Kisama donc fait dit vraiment muto to aligné donc Moussa na yowana mobala mundu ya bien ça na yowana soko komikaka na numéro nanga ekozala bien mingi donc merci beaucoup na Hervé Bossitampen et Tolomo continuer toujours ko coacher côté kuna boni basangwa Bekam Chibui akendaka zongaka. Merci beaucoup to monani Soki Nzambe azongi na noté play. Bébé Mouchanga David Tété Evelyne Libota, mère des orphelins, chocolat chaud. La grande dame du Congo, Mamissa Lemvoka. Songa baby, songa baby. Ana katingai akende, ako songa koya koka matanga. Ame mangana mikili konfire, libela na libela. Promettre famille, mi manelako, bulanini. Mon belingo kenene e comme la gansoni la mawa abiendenaye Génie Malonda choisi Matata akananaye e comme la pasina mawa nazelaka son excellence Milk Shake Mandungu Namikili Lembingazor Bokema Mimi Chilombo Bodian Valérie de Bundes, Maître Baina très fort, Maître John, Mwana Motetela Azalaka Mungute. La fleur rose Kinisi Jacques Ngimbi Mokonza Acne Ado Malanda Bele Claude Eden
Charlie Schengen. Le grand prêtre Rémi Makuntima. Mon atier, botelelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu,